Wasuka. Atabako tina kwa nganga po babundi sa bella. On sentit déjà. Moi son. Moi c'est bela na motema na biso. Tolingi kaka yo bongo. Ata ozales maneki pese. Manalingi yo kaka bongo. Family bota tosonga bela na losambo. Pas mal de maman na kuta studio. Voilà. Kimiate. Non le babo ata batiki kimiate baza ce qu'on appelle manete. Comprendre? Asa artiste tongo sama bula e sengi babimisa talent na e. Vraiment. Te buto de zabo bade se fa babé sa carrière na bango po ba uta pa ba tel. Moun na lo ba lo mo taza na droit kutu ya ko déclarer makamuse. Dina na la douce. Linda uta. Ah bon? Meshuga uta. Pas dinana. Est-ce que si la zaka ko benga dinana la douce crème biso ke na moni bana ba ekoto. Abenga bango asaka ngote na zoka bango. Mettons biso ce que tozana posa sikoyo belle vie bastala ya batu ekoki koleka biso bongo te parce que Linda aza artiste. Et ça ce qu'on est za boy par exemple les danseuse. Sona ke binelo ke c'est moko boye le ba ke ba ko na posa na nga. Wande senga ka bengi likolo na moni danseuse no mambulu ba yebo bo mo basani. Tonge mutu oyo alongo bino mo bosani bolongo la bobenga songi siko yebisanga tala na efanda ka boleka no banga mako benga na ngopeza solo bango baloba benga na siko bobenga na mutu ke atonga paretine bango baloba po babela biso o ba biso yo kaka o biso yo kaka siko bobenga na mutu akole ksa tala na etafanda dina na sana na batadi na batu ya batu mani Davina aza mona muke Linda za mona muke bazana posa tala na bango évoluer voilà ba to biso de siko to taibo koto ando ko jouer mal siko koto abongisi omoni musale koli wana siko biso de siko to senga mais Linda comment Linda bina batanya surtout l'équipe vraiment ce qui avant d'amba mona bela mama kamete abi belle va meilleur coach Msuboy asa yeah c'est pas ça oh photo lo baké belle vie ayebi musala ata bino bolinga belle vie te mais musane sani et la kisa mais yezo baké musane zo la kisa tandis que kuna tozo kazuma bi mutabomi théâtre za belle vie kasi zuma so bu mutabomi théâtre belle vie yebe zuma ta pe muta théâtre yeba bomi so pe ka théâtre oh donc mamu yepo o appuyer na ngba bomi bango théâtre so bebe bomi théâtre zuma pesa muta théâtre ndalo baka ndalo baka sa théâtre yeba bomba théâtre na pang na yiti muta bomi théâtre na pang na yesu ko belle va ko bomi ko théâtre ni zuma na tida zabo garçon mukolo bongo po ya pedo sa ka théâtre fo sa ka pa na belle active mais tandis que ba groupe PZBL to bebele biso so zo sa ba tu na nzela ba groupe PZB pas dit na douce ça kene pa na yo mo chaîne acheter au sali peut-être non kuna okeno beto mususu po ba chaîne ba leke chupe ba na ba sa afing non ata ko tukuna ata pe na SB bon basuko boko pese role nini ifaza ka boyka ifaza rambo pour ma rôle il faut pese mutu rôle ça dit que non pese rôle moi avant mutu zo la ça déjà o azali faut yomba faut ba tcheka mo crime ok, dans ce moment, vous avez criminel. Ba criminel, aza sentinelle, garde du corps. Et ça, ba rôle au on peut ça mout. Comprends? D'être belle vie n'était n'attend de votre son. Ça peut ça un rôle na belle active be candidat. On peut ça rôle. Finga zaka, n'était moué, fimora boy. Apon à moi dans la boue. Attends déjà oui. Attends déjà personnage na yo. T'es maman faut dire quoi c'est mon boy. Pour na show. Comment est-ce que Zouma va passer rôle ni? N'a pas à dimte. Cause la sécurité belle vie à Zadine. Cause la sentinelle à Zadine. Ok. Il y a rôle ni la phase à la sentinelle, la garde corps. À cause de mutu mo bascule la toilette, la sécurité là mo bascule la toilette, il y a ça. À cause de la journée ça boyer de toilette au sukula kango to ko ta toilette té. Ba pesa bino ka barol. Au moins là ça bango ni bazo manquer de belle vie.
comprendre toza hier mutalongo bino na Belleville kadi bino moko comprendre bolera na mutu bobo menacé ata mutu ata nzambe Jésus Christ de Nazareth il a si car na tonga na peu comment ça a été sarani apanzaka ngo voilà apanzaka sur mutu ngo vanda kaka po bino bozara kaka te abima mutu mabete anga so beva bino mutu mabeje non c'est plus là bon parce que ne nous kuta bete bien bisa lo ni bo pesa Belleville bien soutien Zamena ya vivre à Belleville. Via mon téléphone ba pesa Belleville botama na famille nini. Belleville ko na commune nini. Belleville tata na via salaka nini. Maman Belleville salaka nini. Merci. Pour via mon téléphone bongo bongo. Te na ki mukolo boy bifi na ngate. Ah oui. Elle ko bem so na bien. O yibi ngate. Faut na maman botama wapi. Mama kola li wapi papa na nini aliaka nini mama na yazaka wapi papa na ya kufa saka na cimetière nini faut so yebinga be faut parce que ba place wana ko yeba mutu to soli des fois un mois to yebaniti ko yeba faire Belleville quoi singa soutien to bote bon est-ce que vie na yé eleki sko mal répété ko leka vie o ya lobi ya Belleville yebi na za mal répété biso mema baboka de la poste ba point non papa simba bagisi ah bon to mema bango beva mema mutunda kanganga beva belaka liboma na vie siko biso kutu to yebi siko mamuno pa bato bazaka na yo ba pire yo moko bon so pire yo mutasa nini abeteli biso siko yo via Belleville kaka so mutakabelo mbongo achona na majaba muno pe ka mtaliboma acho mata boyona mukanya bosa lo moya baluba ndo bi via Belleville via mutu yebisanga pasi hôpital ni Belleville botama OK madame Belleville ngolia ni pour la préféré les arani Belleville sa capucese na makamuni na makamuni l'exa biso sko mamoloko moko lobi yana eza très capital to ko lexango bongote poto yoka lisolo na amema bato ndako nganga bakacha babima na bata théâtre ba fi banosa e pa président Sami Mokili amema bango na ndako nganga bakacha babima na bango c'est comme ça domaine na ye yeza mutabaki siti tuna ye eloko inini ina vie na ye ina papier cadet OK po papier cadet ebisaka papa o c'est fait vérité ayo lo ba sko ye mutayi ba via ba so ngana ebi fine OK ah bon to ebani kana internet on poto ebani ka bebi yamba o ba tino pa boss mo kusali na chaîne na ye kembela nga mutu ana de to fandi 2 fois 3 fois mettre pongi peso la nga la ebite pesa nga la pongi yo po ebite pesa na pombo na butu yo ebite po ebi faire mutu ndeni vraiment faut ambisala mabe oh biaka to ba masati to surtout biso soto ba price ba ndoko tadi ba to kota kana musala est-ce que ngala bi pesi bagata to kama siko pesa okini ebite bota bat mususu mo iboma mayelele kana ngo comme ça me ba no yango sepe to la neli bien ba bogarde de la presse ba kima na bango pona ba ligne balongwa na bango bana ba balongwa bongo OK pour ni ti le mena sa grâce maman fongo lingi lo mona ba no comprendre ti le mena sa grâce pour na ta kosa ka grâce ayiba mbongo oh mama ba koko ba grâce mbongo ya futa mbongo pasi oh pa lobela ngo mabe yo volondeni pene yo to vana bonga na ibota emo mo boto fana ndo kabate boko grâce ko yiba yo mo $500 vraiment bien mal acquis ne profite jamais toza awa au moins ba chaîne bon to boza ba 27000 abonnés bota mate poani OK mabolo ngwa Belleville attendele eganga maman fongo li bato miswa fongo bato te bi mo libre to ba faut ko to ya so ko loba taba aza fouri na nga mutavana jardin d'Eden mutalia ale mbomba kitoko yo c'est Belleville yoka yeza mutfaza ali trop ba pombe ba verre wana yeza na jardin d'Eden ba msusu alobe muna msusu azane lâche yo zana mkola Belleville suko yo oza mkola Belleville to tika ba je to tika vendre tendance à mkola Belleville am mkola bela
pour les qui ne bambou la monata na belle vie donc est-ce que les qui ne pas na ba monaka ya oyo olobaka toujours mabe mutu mais mutu wana ibola mune asunga yo bola mune pa na yo mo fana ba to tika ba je asila ka ba te mais belle atolia la normalement bino mo bolelaka sur belle vie ngo siko boye bisanga tendance abomene chinani zuma so be mena belle vie te ça qui mobile na yo zala yo si ibutu ape mena belle vie te zala yo sala makamu na yo mutatina mutu ta sa famille libota za ba mama Sakina po baza ba fanatique ya belle vie bala mama chéra moi ba mama tadine baza fanatique ba onde baza famille libota yo ati se comme les deux ko ba famille libota simbate yo za muta maboki ba peso e kano ka rôle yo ndo ko ba famille libota c'est on fanatique ya belle vie famille libota. Merci beaucoup to continuer ka to ko bana mamulu ba vuma mamulu ba affaire Davina président Zakana parc à Gombe. Bon, non, comporte bon, balobi abimi. Yeah. Omoni ton mutu asali elo ko na poster tanga lobi communauté. Ko yete ka maman lo ba kombo ya lobi yanga. Non. Ngame ko zanga pena beti na statut na attention pesa na boka mobile na jeto yo yeba. Pourquoi me faut la tsakane sorti beto ba zaka ya sila. Bien yo boka tu jeto na statut. On chaka bo esiko na esila ba donne surtout total na taba statut na ba total na ati mais obeti ne loko na au moins dans la vie malika sa master asa ser atandeko eloko sokeza yo to ko pesa ngote basani basimba batikaka oza mama bana mibale mama ono songo za master bimana blog somenga so akoti ndoko libala nga na yo na komo sa kana biaka na komo na pe émission ya bevita so sa lango ka elubu Ken a une seule analyse normale. Pour nous respecter, il faut respecter Bag, nous respecter papa. Après, si on va libérer déjà bon, parce que maman, vie privée à battre. Oui, biso peto lubaka. Mais on a vie à madame Sila parce que sa vie privée mais il y a gola ya kana ba vie privée batu ba rési trandenga fingi Davina à poids on compte la vie privée à mutu ya on a le bit mutu ayebi ne vina ote ko boko ma parce que kola ayebi ni maman no ni papa no ayebi vina ote comprends au moins ko finga te fait ça bien ma musu ton ça maka o komi lolo bazaka ba mbele beya bazaka bakima ba kwesula mapone ba msusu mwa kutu ya nani ba rezi ye mwa sana yebi ba rezi benganga pona ya msilari ya msanga beta mama ko mama longo mama ya ko ya to sa mama ba emission ko mama nzoto biso bundaka te ngai tu mata parler ngana benga na ya msa boka kona na note poso bo beto buka comprendre ko finga Davina za mabete bon ba rezi boni sko Davina ko ya ko vendre la yo alobita so mambo chéri na yo vi na yo koko na TV za bien parce que batangi mamba Davina belé na mona pe ibuta lobaki ye daza mto kufa kata bato mo ko tanga ma nete na kuma ma émission nga Bonjour, tout dépend de l'air que vous avez reçu. Très belle émission Carrefour de Star avec votre homme, la servante, l'évangélique. Bianca Tabiso peut se En tout cas, beaucoup de belle production, beaucoup de notala.
un film la biso o ezawana le deux c'est rival yangwana vraiment donc ezana kacha Bellard biso Belva lambaka à chaque fois donc tozalaka jamais film ba film na biso yangwana eza vraiment ba tout balingaka biso peto lingaka bino. Là je dis un grand merci à Dongolé Sanzamba Versas, merci à toi Odette Lessa maman na Luciline, un grand merci aussi à Niki Lessa, pourquoi pas ya Majos Lessa et ya Dodo Lessa, merci et Naya Richard Lessa, un grand merci à mes filles Lessa Motema, il y a Papi, merci à Irène Kialuta Motema, Richard Enadi Kialuta, Joseli Kialuta, Karine Zanga, Patricia Branco, Agence César Moko, Adajo Lubanzajo, Turki Luanda, Turki Paris et Païwapi Rose Mengazali. Merci beaucoup aussi à le roi célèbre Christian Ngoma, Mami Tadina de Belgique, Naoué Motote. Et merci beaucoup à la maman chérie, à moi aussi, maman José Lusadiso, maman Claudine Bokatola, maman Chantal Mukendi. Un grand merci aussi à maman Ewin, merci à la grande H, maman Sakina, et merci à maman Ewin, merci aussi à Nanou Lungengo, maman Aniba Super et maman Aningo Yamputu. Oh, wapi vraiment ma famille de Bota, il y a vrai sur maman Pierrette et pourquoi pas Dadju aza derrière la caméra, nous comprenons ce que ça et vraiment la plateau na zanga mokote na mamumuluba déjà au nazo pesa mbote mamu bonsoir. Ouais, bonsoir bien Kazanga, bonsoir na famille Bota na surtout na moko opportunité d'écriture FIFA ya batisecteur surtout comédien maman théâtre wa kanga théâtre FIFA na biso Belgique quand opportunité d'écriture aza logo nanga donc ine trop baka maman asala surtout azo sepisa ba famille Bota o bazo sepela par le monde entier bazo sepela ba film ba Belgique quand Poutine na bossa to ko pesa mbote na maman fiki to funda mon partenaire vie na pesi so partenaire na vie ya Sylvie Bonne Cœur motema papa Doudou Kokéleme na États-Unis d'Amérique skabaza donc toujours na bana ba joyeux anniversaire bébé na biso to bota malelo pourquoi pas maman bien ba mboto ne belé babi mikolo zaka maman Yvette pe mingi maman Yvette ba mboto ne ebele esika oza maman Sakina na biso maman Mita Dina bamboto na bio ebe famille Bota ena ese bo tombola mamulu bana bio donc nazo kota studio. Ah bon? Opération kota ba tombola star na bango. Aso masar na baba kota studio. Ba kota so fona na yemba. Fona kota na mbisi. Et fona yemba chanson bon pour la Belgique. Vraiment. Ok, ça il y a bien famille Bota beaucoup déjà maman il faut tombola parce que il faut ayembela maman ni maman Nzembo parce que Belgique elle mérite ba éloge parce que à ça ba biloko ezo mona na miso ya bato vraiment mamulu bata mozotala le dessert rival. Ouais. Omoni na le balo moko FIFA batila ke susu eloko te o FIFA kata maman surtout Belgique a des poutines de critique parce que ba film ne epesa non les ils ont indiqué ba masse quand on a déjà rôle déjà ya Davida déjà et on sentit que l'eau moins na kati ngana ba l'eau on aussi ça film kana suka pour maman beta biso l'eau pour maman morote awo beta biso awo goshi arai gauchi abeti biso ngo donc c'est beti ta belle mystique mystique en tout cas vraiment film biso ezana on est bandeli et plutôt ils ont comme déjà na 4 déjà en tout cas pour consommer film mais vous allez jamais dessus mamuluba affaire à Linda coach le ba propos nyonso o boyela Linda Linda la comme sujet ya monkeri ya mututu mutu nyonso to azaka Linda mututu atiki Linda kimiate non le babo ata batiki kimiate baza ce qu'on appelle maladie comprendre asa ti c'est tango sama bula e sengi abimisa talent na e vraiment te beto de za ba de se fa ba sa carrière na bango po ba uta pa ba tel moun na lo ba lo moto azana na droit kutu ya ko déclarer makambuse dina na la douce Linda uta ah bon Meshuga uta pas dinana est-ce que si la zaka ko abenga ka dinana la douce crème biso ke na moni bana ba ekoto abenga bango asaka ngote na zoka bango mais tant biso sko tozana posa sikoyo belle vie
tala ya bato ekoki koleka biso bongo te parce que Linda aza artiste yebisanga soki aza boye par exemple aza danseuse sonaki ebine lokese moko boye lobaki bayokana na posa na ngai wana nde esengaka babengi likolo namoni danseuse no mambulu baye boye mo basala nini ntongo mutu oyo alongo bino mo bosala nini bolongola ye bobengana bobenga ye songisongi sikoyo yebisanga tala na ye efandaka boleka banga makobengana ngo mpe eza ya solo bango baloba babengana ye siko bobengana mutu ke atonga parti nde bango baloba mpo babela biso oyo bango biso toyokaka oyo biso toyokaka siko bobengana mutu akolekisa tala na ye te afanda dina naza na bata dina na bato ya bato mani Davina aza mwana muke Linda aza mwana muke baza na posa tala na bango évolue biso nde siko totai koto oyo ande kojouer mal siko koto abongisi omoni mosala ekoli wana siko biso nde siko tokosenga mais Linda comment Linda bina bata nyonso to alekisa vraiment soki avanda mbama na belama makambo ya te abi Bellevue aza meilleur coach kafifa ti omoni tani biso bato oyo balobaka peut-être nkombo Bellevue ngo mabe peut-être bamosusu bazwi ntango kovanda na ye mpe te bamosusu mpe bajoua mpa na ye te yango bafingaka Bellevue na mosika bakritikake mpe na mosika yebisanga Linda ajouraka mpe namonaka banjodi mosusu bakotaka ye sikoyo aye sikoyo mpa moto oyo apesi le meilleur oyo alakisi yabi te tala na yo eza nango mais okomi te ifena bakiso mayele moko boye comprendre mwana fona papa elombe est-ce que penda kolakisa mutu mosala mabe jamais comprendre Bellevue ebi kopesa mutu rôle koto yo te moni pesa oza liboma ngo foki nango mwa boye fozonga nango boye apo ozongi mpe mo mosusu boye asa yeya se pesa oyo fotolobake Bellevue ayebi mosala ata bino bolinga Bellevue te me mosala esani elakisa mais yo ezolobake mosala ezolakisa tandis que kuna tozoka Zuma abi moto abomi théâtre eza Bellevue kasi Zuma so moto abomi théâtre Bellevue ye mpe Zuma aza mpe moto ya théâtre ye mpe abomi biso mpe ka théâtre te donc mamu yo mpo oapuye nango babomana bango so Bellevue abomi théâtre Zuma mpe aza moto ya théâtre nde alobaka saka théâtre ye mpe abomba théâtre na mpange na ye te moto abomi théâtre na mpange na ye sikoyo Bellevue akobomela sikoyo théâtre ni Zuma neti nde aza bongo garçon mokolo bongo mpo ye mpe osalaka théâtre fo osalaka mpo na Belle Active mais tandis que bagroupe mpe eza ebele bebele biso so tozongisaka bato na nzela bagroupe eza ebele pa dina na dusu eza kende mpe na yo moko chaine achete osali mpe théâtre no kuna okende obeta mosusu mpo bachaine baleke cu mpe baa na basala bafilme non ata kutu kuna te ata mpe na SB basiko bakopesa role nini ifazalaka boyika ifazala rambo mpo barole il faut pesa mutu role osandike na opesa role mo avanda comprendre ndeti role so otie Zuma papa na role nini omona ozapela edika omonaka mutu mo akubakuba mona okoma akobanga to kojoue na ye comprendre bahansa mutu ezolakisa deja oyo azali fo yomba fo batia ekaka mokrima ok azometeka kozala criminel bacriminel aza sentinelle garde du corps eza barole oyo baopesa mutu comprendre ndeti Bellevue neti na tano bato tozo so bapesanga role na Belle Active be candidate bapesanga role finga na zaka te filmonga boye apona amodana la bongo déjà oui ata déjà personnage na yo te mamu fote kwesi moko boye pona show ko ba yesi Zuma bapesa role ni na papa oza digne koza la sécurité Bellevue aza digne koza sentinelle aza digne ok toyi barole nezaka face à la basentinelle bagarde corps akoza mpe mutu mo basukola toilette ya sécurité aza mutu mo basukola toilette ya pekisa ako badaju neza boye oyo toilette osukolaki yango tokokota toilette te barole fo bapesaka bazuma yango wana ezanga role nini bakopesa mpena oyo alobaka théâtre ebebi mpona Bellevue mais kotala mpe Zuma bo aza mpe na taille ya batonton oyo Zuma siko batonton oyo baye théâtre bongo bapesi yango manière baye nango na intelligent comprendre Zuma leki tonton Omar na mbinga ti magena aleki na mbinga comprendre siko poni mayele Omar aza nango Zuma aza nango ti voilà
est-ce qu'on m'a regardé na TV ata théâtre ngo biso pe to yiba m'a pe ba karaté c'est normal hein ba m'a ba za fait na biso pe to yiba pe ba karaté comprends nous to yebisanga Toto Pierrot Ndombas nga na bi Toto Pierrot nga stafane déjà na bandal bando na ba pams dimos baza ba gas dimos baza na beta maso nga na ba na TV nga na yebite ke lolo Pierrot Ndombas akoza pe lolo cartonné boy boni boss ko yo sumo bana théâtre liboso ba Pierrot donc évolution ezate kendo loka mumta sokolo aleka sama kolona ezate ka boloksa moi ça baduka musapi tout le temps soyez bisanga Belleville na zona kaka il faut ka pesa kabino ka parole amona no sa bango ni bazo manquer de Belleville comprendre toza hier mutaloko bino na Belleville ka dibino moko comprendre Bolia na mutu bobo menacé ata mutu ata nzambe Jésus Christ de Nazareth il a assis car na tonga na un peu comment ça a été sarani apanzaka ngo voilà apanzaka sur mutu ngo vanda kaka po bino bozaka kaka te abima mutu mabete anga so beva bino mutu mabeje na osepela po parce que ne kuta bete yebisa lo ni bo pesa belle vie bien bale meni bo pesa belle vie apa ka so bo fingi apa ka so bo tongi mbongo mutu komisa ile kwa chebo chesinga na kingo filme na ye moko dépendre ka pa na ye filme na ye moko fo achaka kabino puta Baptiste baza ebele voilà merci bien parlé Baptiste baza ebele achaka bino ça peut se rolte et comme une pas peut se rôle on zo ko ko ça ko jouer c'est même acha no kanga o chika presque ko to bagadu ko basinga mona za zuma o ga zumali mamu zumali na acha o to gadu ko na ya comprendre exactement quand on la dira Belleville azabongo aza hypocrite mais surtout na vie a usala ngo atana miso motema kata motema na yebika yemo voilà et mamoulou bato lo banan affaire ya tendresse ayebi vie ya madame Silate na yebi vie ya madame Belleville ayebi madame Belleville le rôle elamba donc dieu mtoka ngasinga soutien zamena ya yebi vie ya Belleville vie mutu fo ba pesa beba botama na famille ni beba koli na commune nini Belleville tata na vie salaka nini mama Belleville salaka nini merci pour faire mutu fo bongo te na ki mukolo boy bi fina ngate ah oui elle ko bem suda bien o yibi ngate faut tout le maman botama wapi mama kolali wapi papa na aliaka nini mama na ya zaka wapi papa na ya kufa zaka na cimetière nini faut so yibi ngate faut parce que ba place wana ko ba mutu to soli des fois un mois to yebaniti ko ba faire Belleville ko singa soutien to boy te bon vie na ye eleki siko mal répété ko leka vie o ya lobi ya Belleville ayebi na za mal répété biso mema ba boka de la poste ba point no papa simba bagisi ah bon to mema bango Belleville mema mutunda kanganga Belleville belaka libongo na vie siko biso kutu to yebi siko mamuno pa bato bazaka na yo ba pire yo moko so pire yo mtasai nini abeteli biso siko yo via Belleville kaka so mutakabelo mbongo achona na majabu amuno pe kama mtaliboma acho mata boyona mukanya bosa lo moya baluba ndo bi via Belleville via mutu yebi sanga pasi hôpital ni Belleville botama OK madame Belleville ngoliani pour la préféré les arani Belleville sa capucese na makamuni kanda Belleville po ya za makamuni wasko yebi mutu tako yebi mutu te ko ba te la TV te fo za bien ko loba mais o yebi mutu te ata yebi lokola nie na yo l'excès de ce ko mamoloko moko lobi yana eza très capital to collection bongo te poto yoka lisolana amema bato anda kwanganga bakacha babima na bata théâtre ba fi banosa pas président Sami Mokili amema bango na banda kwanganga bakacha babima na bango c'est comme c'est ça domaine na ye yeza mutabakisiti tuna ye eloko inini ina vie na ye ina papier cadet OK po papier cadet ebisaka papa c'est a fait vérité ayo lo ba sko ye mutayi ba fait ba so ngana ebi fine OK ah bon to ebali kana internet on poto ebali ka baby yamba o ba chino pa boss mo kusali na chaîne na ye ke embelanga mutu ana
de fandi 2 fois 3 fois mais pongi peso la nga la yebite pesa nga la pongi yo po yebite pesa na pombo na butu yo yebite après bi faire mutu ndeni vraiment faut ça sera mabe oh bien ka to ba masati to surtout dans biso surtout ma prince ba ndoko tadi ba na to kota kana musala est-ce nga la bi pesa bagala to kama siko pesa ok yebite bote bat mususu mo bongo mayelele kana ngo et comme ça demande no yango se peut la neli bien ba bogarde de la presse ba kima na bango pona ba ligne balongwa na bango bana ba balongwa bongo OK pour ni ti le mena sa grâce maman fongo lingi lo mona ba no comprendre ti le mena sa grâce pour na ta kosa ka grâce ayiba mbongo oh mama ba koko ba grâce mbongo ya futa mbongo pasi oh pa lobela ngo mabe yo volondeni pene yo to vana bonga na bota emo mo bo to fana ndo kabate mbongo grâce ko yiba yo monde $500 vraiment bien malaki ne profite jamais toza awa au moins ba chaîne mo to boza ba 27000 abonnés bota mate poani OK mabolo ngwa Bellevue attendez-les eganga maman fongo li bato miswa fongo bato te bi mo libre to lo ba foti ko to ya soko loba boto ko lo ba bolinga Bellevue ngo teka pour intérêt lo mo bo ngabna vandia na ba nena mona Bellevue te naza mamute il faut na ba Bellevue faut pesa nga kaka mo mo ko linga pe na pesa Bellevue merci kono lo ba ko ba Bellevue bien fait kana za intérêt mo ya Bellevue merci on a lié déjà na famille nga za de yanga na ba relation nga leke za yanga na makambo na sala za yanga Bellevue za wona za ndeka logo na nga impre ba na lingi ebongo winner na yo winner na nga ya na na zaka kana ye na uzalo kwa ngai ko rela boma ngai na zaka kana ye na zaka na réel na nga na nga sko na Paris Saint-Germain na zaka na Paris na nga top bola so na zaka kana ye aka logo na nga za majabu na nga ala onja na nga asa kibi na nga asa fa munganga na nga normal asa o asa ba asa fuwi na nga mutavana jardin d'Eden mutu alia ale mbomba kitoko yo c'est Bellevue yo ka yeza mutu fa alia trop ba pombe ba verre wana yeza na jardin d'Eden ba misusu alobe muna musu asa ne lâche yo za no mkola Bellevue suko yo oza mkola Bellevue to tika ba je to tika vendre tanda sa mkola Bellevue amkola bela po ba lekile ba mbula monata na Bellevue donc est-ce ba lekile to ba fona ba monaka ya oyo olobaka toujours mabe mutu mais mutu wana ibola mune asunga yo bola mune pa na yo mo fana ba to tika ba je asila ka ba te me bela to lia la normalement bino mo bolelaka sur Bellevue ngo sko bo ebisanga tendance abomene chinane zuma so be mena Bellevue te saki mobile na yo zala yo si ibutu apeme na Bellevue te zala yo sala makambo na yo mutu atina mutu ta sa famille bota za ba mama Sakina po baza ba fanatique ya Bellevue bala mama chéra moi ba mama tadine baza ba fanatique bango nde baza famille bota yo ati se commune de no ko ma famille bota simba te yo za mutu maboki ba peso wa kano ka role yo nde no ko ma famille bota c'est oza fanatique ya Bellevue famille bota. Merci beaucoup. To continuer ka to ko bana mamuluba vuma mamuluba affaire Davina Aboua Malika. L'automoni Malika jusqu'à présent zaka na parc à Gombe. Bon na compate bon ba lobi abimi. Ya. Omoni ton mutu asali eloko na poster tanga lobi communauté. Ko yete ka maman lo ba kombo ya lobi yanga. Non. Nga me ozanga pe na beti na statut na attention pe na boka mobile na jeton yo yeba. Pourquoi me faut la tsaka ne sorti beto ba za ka ya sila. Bien yo boka tu jeton na statut. On chaka ko? Esiko na asila ba to ne sorti to ta na statut na ba to ta na ati mais obeti ne loko na. Au moins la vie Malika sa master asa sœur asa ndeko. Eloko soreza yo to ko pesa ngote basani basimba batikaka. Oza mama bana mibale. Mama on a son master bimana blog so manga so ko tinda ko bala nga na yo na ko mo sa kana biaka na ko na pe émission ya Bellevue to so sa lango ka elubu kena ina sala analyse nga normal pour non respecter faut respecter bag na respecter papa
ata to na biso to na posa moko mutabonga azati même si Belgique kanina za wana tio futa batu wana po parce que ni abike ba dekolanga pe biso to bongi te tango na okoti se biso ba ndona so sa to kabula te loko wana comprendre président de la république na za beaucoup tilo aza aolinga kaza kana manda pona po yo sani aoluka to tika lo eza tenga na senga nga pona Davina comprendre ato lobby eza Davinati so yo ibutu leka Davinati Bagasi le cas d'Afina. Yo lobela comme mutu bes kopta lobela comme monote. Bi mo bozana ontanate. So des ada bangote. Vraiment. Eza sonité. Bonga fana lobela mutu fait nga opese. C'est quand D'Afina ta bi bo pese pa na été. Akipara binote boke samba na leta bo bisa monte. Surtout mutu afuni mta liboso. Obi kazanga nini? Azaka na raison. Azaka na raison. Bagasi zela mukolo D'Afina loba mambo vina yo. Ikembiso kota no bien ya. Olia no mbongo na koma Davina mais zera muko Davina ce que soit vendre comme obe madame Belvie nde sere bokokani siko to bokokani te ba occuper binote botika ibuto za mutate être ça ipe soki babia sali so chaîne na o sali chaîne to bote ibuto banda siko kokota film chaque jour kwa Belvie ça pour bino momo ko contredire batu na TV biso ba to yeso ko vérité yaka siko yo salaka ba film pesa ka batu ne Belva pesa lope ba caméra minene wana ya makasi ya qualité bien vous avez toujours quand vous voyez ça fait mal bien ka vraiment ça fait pitié oui ibutu penata yo moko ya ya to fana ka to même so ka ba bofort mamuso ko gate ako gate aye no même no bo ale so ba bofort ya oyo le kano o mi trouver wi fino moko mambolo bo o ba tena o bali no sa nini na mito Davina était en sima na bino mais ko qui gagne maintenant Davina à quoi si ko botika biso vanda bien kabalo so boki mo pa dire lo mamu to ba peut-être vraiment mamu to so comme on a biso na suka émission to chité ba bi famille bota bo panzani na bita pour déjà be émission zo sala ma fort na comme la famille bota bo so to kene biso beza famille bota so bo suka so ba bongo famille bota to mona pe so ba mama na mukula ya banana o azana poto na rouge wana bayaka saka ba base na bango to mo ba bakota ka ngote so ya biso be ba bakota ngote c'est tout singa famille benda na c'est ça voilà bon retenir bongo singa famille benda na ka ekata na raté donc on est belor lo baté famille bota toujours oye famille bota toujours ata kutu ba lobi to ba sani biso to ka famille bota to tika toujours famille bota vraiment maman to comme na suka ba to ba retenir nini ba retenir quand nous tout na lobi wa boda ba retenir nyoso ibuta ya bo fa bo même mais so ba fort zuma azanika garde corps kwa toilette tom ça que n'en est qu'à pont noir que pont noir que ça m'a amené à que beko asa mbali mona poisa ya lesbienne ba ebisanga ngo ba beko ba kanga photo pas en compte OK ponga famille trop ya biso famille so ari trop na poisa baza trop na point noir même si on doit papa biso normal biso ba kanga so la photo en tout cas lo senga la famille kanga na biso ba kanga photo pas en compte na pas bima asa même noir. Voilà, merci beaucoup Mamoulouba ba dédicace exacte merci à Bato Solinga Mamoulouba opération to Mamouna kota studio merci OK mamu OK bon motin c'est la besoin lo mo suka te na yembi mikolo trop elo kwa suka ezo baby ça faut les kasu na mondo elo kwa suka atabako tinda kwanganga po babundisa bela on sentit déjà moi son moi son bela na motema na biso tolingi kaka yo bongo ata ozalesmane kipese ngana lingi yo kaka bongo family bota tosonga bela na losambo pas Mamoulouba kota studio. Voilà, bon Mamoulouba kota studio, Mamoulouba leli pour na belle arne vraiment pour na belle vie na plutôt il faut kota studio. En tout cas, merci beaucoup à mon vieux propre Jean-Paul Kapinga moté ma maman Nancy. Merci beaucoup à mon vieux propre Tito da Costa et pourquoi pas Jana Banaka moté ma Rodrigue Bangala na Italie. Un grand merci à Jenny Lema Akarium qui est à Congo 10 fois belle Sarah Lema. Merci beaucoup na Dadjo Adaki derrière la caméra. Donc, sur mon plateau qui est boyé, c'est grâce à tonton Yamsi Yambe. Famille Bota toujours en avant. Famille Bota toujours focus. Bye bye.